Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bienvenue dans votre émission préférée avec Isaitanga Papa Bousson, Papa Yabana, Yaya Baleki, Moto Amipisa Ngambo ya Kwamela Bino, Pasteur Nabino préféré, Ndenge Boyebi, Obapona Moussala théâtre et cinéma, et ba mécène, ba partenaire, et Melelo, Isaitanga Papa Bousson reçoit pour vous une star que vous aimez, que vous connaissez dans les titres, dans le cadre de cette émission spéciale. Aujourd'hui, Isaitanga Papa Bousson va surprendre encore bon nombre de ses téléspectateurs en recevant pour vous la sœur Laure Mbongo qui n'est plus à présenter. Vous la connaissez, vous l'aimez, c'est elle notre invitée d'aujourd'hui. Naye Torosolo Lamasolo, Ebele, vous le comprendrez. Question seulement de rester scotché sur votre écran et de suivre cet entretien. Oyo Tozanango na invité na biso Mama Laure Mbongo Oyo Toye ko se prendre na résidence naye. Je m'en vais saluer mon invité qui s'appelle Maman la sœur Laure Mbongo. Bonjour Maman Laure Mbongo. Ah bonjour Pasteur Isaïe. Sepeli ko yamba olususu na émission na biso. Que Dieu soit loué. Biso pe to sepeli ko yamba bino na cadre ya émission yo. Et sona le biso ezanga pe la mano Didi o Movimba. Ezana ngombala liboso na yamba yote. Et ça, moi, bambali belé. Et puis, les solos, Maman Laure Mbongo, et pas ya Isaitanga Papa Bousson, Azamu Payate, donc, Oizal Ramnanda Kunanga, na la mano, et na parcours carrière, il y a Maman Laure Mbongo, donc j'ai fait aussi partie. Non? Oui, bah, empreinte Eza vraiment belé, grâce à Dieu, parce que. En tout cas, Papa Isaïe, Kubosa Nezala Kaka très facilement. Et ça dépend, il y a niveau yo bato ya kokoma boza na kati ya bato yo otie ba empreinte ebele na kati ya la mano Didi yo to salinzela ensemble d'une manière ou d'une autre biso to tie pierre nous pe botie pierre donc et puis batango ana ba ciné Palace c'est Palladium Cinémax. OK, Palladium Palace et à l'époque là c'était Cinémax et na le nom de la maison de production et Kimingai Gospel Record. Donc Papa Philippe Lobasso. Non là na Papa Didier. Ah wanakala vraiment donc pour nous loba kenzele zai moulai. Papa Didier, Ndeko Madaka. Donc, là, on a Voilà, donc, avant même que to bimisa album, dengue, to comme bimisa lelo. Donc, ils arrivent vraiment kala. On a toujours meka musala par la grâce de Dieu. Je pense, oui. Et ils ont production scénique Moko. Tout ça, là, quand on ne pas Didier. Je ne sais pas si ils ont après, je crois qu'ils ont après Tinate Zanati, juste après Tinate Zanatina, voilà. Après l'album Tinate Zanatinate, et je suis le modérateur de ces concerts-là. Donc, pour dire que na Maman Laure Mbongo, donc, Touti Musika, to Bandakala, na Yamba Yope, na Baba. À l'époque, c'était Yona actrice, Yacoub Sinark, ba Charlène, Batalaki na plateau Yona Bango. C'était bien cette émission-là. Bah, émission Salama est belé. Et d'ailleurs, groupe Sinark, na Katia groupe Sinark, composition na Moïse Bandeko, ko bandana, na Yemro président na Bango, et Caleb, bienvenue tout Kebana,
na opesa mbote parce que azaki parmi bandeko ba honoraki biso pe penza na fête ya 40e anniversaire ya maman Laure 17e année à carrière ya la mano Didio. Il était là pour honorer biso à ça les même numéro moro et c'est qui battu, donc c'était vraiment bien à profiter qu'on remercier. J'ai comme l'impression maman Laure lelo na artiste comédien, est-ce que rapprochement ezali ou bien comment moi distant il y a groupe sinar kakate na acteur ne est-ce que rapprochement ezalaka? Ça dépend, il y a des circonstances ou peut-être que ça biso tel que dernièrement tozaki na papa Elombe nanda kukutu. Ah oui, pas na yo. Oui. Elombe a kotala. Mais oui. Ben saki ou bien c'était quoi? Au moins Sutuki. Donc pendant le bac famille ata ndenge ezalaka mususu oyo aza na gauche oyo aza na droite yo kuna ke sala komiko kusala musala na bandundu mususu akomusala na bakongo mais mundele asa akomisa makambo facile na yosil pechanga tokomanaka parce que azaka penza aza muninga ya muninga na nga moko misala na ye esepelisaka biso koto à anniversaire na ye na otosalele ba vœu na vidéo moko. Elle était très contente. Tout la rata na WhatsApp. Bonjour maman, bonjour s'il passé qui passé qui Singapour. On les a pour ça d'abord il y a qui ça. Donc ça ils n'en parlons pas. Aza ndekonanga kitambo, tout ça dans les quartiers moko. Et c'est bien que tout kimi bango mukie, mais tout zonga parce que ils a mboka na biso. Et donc ici quand on s'ensemble lingaka basé belé. Moi j'avais comme l'impression, maman Laure, depuis un certain temps, au premier qu'on évolué, on dirait na sphère moko ya yo moko kaka. Na évité ce que Zaka a dit élévation, to eza dit ba moyen commis belé élévation yé makasi, donc rapprochement wana ser Laure Mbongo ndenge zalaka kala. Na ba artiste comédien, to pena ba ninga na yo ba artiste. Nako tapé wana on dirait zalaka lisusu pendant ndenge zalaka te na évité, ça c'est un constat que moi je fais, ça n'engage que moi. Ah ok. Les années wana te eza que mutu na mutao sa musala na ye parce que so même so tuni bango ba oye biso que biso peut en attente yé pas en attente mais au moins quand Dieu permet on se voit, on se côtoie. Tout ana maman Georgette Kefa na uto yemba na album na ye a auto voyager à quel album moko pour na sali na featuring tout aine na studio kaka vendredi ou samedi tout aine na studio na tout ana mama passa oui mama passa mama pala omeonga na tout aine na ndako to vandi to petit masolo to sololi to planifier tout. Donc c'est comme ça même si tout mon année dernièrement j'étais au téléphone na frère Henri et papa Moulaja, na frère Franck Faina informé. Donc c'est comme ça, même si tout le monde a été de près, mais on garde contact na téléphone parce que mon délai a ça facilité ma communion sur na téléphone, au coup y a santé, au coup mon photo, il y a frère nayo, il y a sœur nayo parce que besoin tout ça vraiment na occupation, mais on garde contact. C'est bien bon si le contact est gardé parce que quelle que soit l'élévation, quel que soit le niveau, la famille reste la famille. Ressources humaines, comparé on a mbongo te. Et na yebi batu mo balobaka zanga mbongo, mais ko zanga batu te. Netinga batu bazala très précieux ponanga. Ce qui fait que quand moi batu mususu, babilo musuna supportaka. Parce que je me dis, na ko zanga mbongo lelo. Mais si on a batu, lobby mbongo ekoya parce que batu baza eza eloko ko kanisa na eloko mususu te papa Isaïe. Donc na mokili tu dois avoir des gens autour de toi et surtout de bonnes personnes. Faut pas payer aux alentourés na ba mauvaises personnes sinon okoya na piège au bible lobby ba roi bazo koya. Il faut y a conseiller à malam parce que ça n'a pas tout bayaka juste pour aya ko silisaka eloko yo zanango na kati na yo pe au se retrouver nulle part. Mais quand tu es bien entouré, il faut entretenir ma relation ana, ça fait du bien. Maman Laure Mbongo na banquette na ngai na mona yo na ba
c'était dans un documentaire au Basala Kiponayo, et dans ce documentaire il y a un réalisateur, il y a un clip Moko Oyo Sala, un album Nayo, je crois, dernier album Karayango, non, avant Oracle, ok. 2014, 2013, depuis Bimsa album en 2014, album sous ce Bimina noté. Ok. Alors l'album wana, ils ont un réalisateur, ils ont un réalisateur, il y a cinéma. Et bango bato ba réaliser qui clip moko, je crois moko bemi balé, il y a album wana Oracle. Et na ba interview bango ba salaki, ils ont parlé de la sœur Laure Mbongo comme étant une bonne actrice. Wana appréciation, il y a ba réalisateur wana na le bien, baza ba réalisateur il y a cinéma. Les ba réaliser qui ba clip wana. Alors ba jeter ba boire qui ba fleur sérieux. Ils vous ont apprécié comme étant une bonne actrice. Sikoyo. Maman Laure Mbongo, cinéma, ça vous dit quoi? Déjà, à Rotozo Sala, ils ont un cinéma na kati nango. Parce que clip est un cinéma mobimba. Kakande ko iba ko cadrer yango na ministère Rotozo nango to mission Otozanango pour que ils aient vraiment na signification moko oyo ekeli bandate ya makambo Otozana besoin topé ça comme message na batu. Donc musalo Otosala déjà ils a cinéma, je pense que papa Isaïe ngana gantsaki à partir ya kolanda viva déclaration ba réalisateur wana la sœur Laure Mbongo allait se lancer totalement dans le cinéma. Ils ala kanango hein. Les musiciens belé se lancer dans le cinéma, même beaucoup de gens se lancent dans le cinéma. Ils ont rêvé à maman leur bon côté, ou bien ils ont un clip, mais pas pour se lancer. Nazala vraiment la vision de me lancer dans le cinéma totalement. Ils ont des circonstances, le clip, ce qui est commis, ou bien ce qui peut être de façon spontanée. Et là, comme ils ont que il faut na m'impliquer na iloko moko ya cinéma pour na véhiculer message moko quelconque, je peux le faire, mais koloba que na kota totalement na cinéma ils ont vraiment ambition nangati. Mais je pense est-ce que les alisum ou se lancer totalement na cinéma et alisum te ils ont musala parmi tant d'autres, mais je crois que mutu na mutu fois à la l'aise na oyazo sala so bisono to se lancer na cinéma. Et bon, aussi, comme on dit, on a vu ça au cinéma, donc, mutu fois à la fière au salam musala nae. Nga, moi, intervention au cinéma, ils ont na clip. Et ceux qui n'ont besoin, il y a plus de qualité, d'expertise. Il faut recourir na bateau au salango loko la profession. Parce que bangonde, bami yebi malam na kati nango. Nga na cause la nango, mais na sali lango ebelete. Na bimisango vraiment comme il faut. Mais la banquette nanga vous étiez très bien encadré, entouré na ba réalisateur aminen et puis ba apprécier qui mambang ozo sala nzembo nzambe musique chrétienne, mais na niveau ya na moment réalisation ba clip ba moni qui vous étiez une très bonne actrice. Des aka nzambe te akumba ma mère, vous étiez vraiment actrice comme telle. Oui. Donc vous encadré na bango et qui au sala cinéma comme tel. Ils a parmi ba talent inné, sauf que nazaka na ambition te ya ko exploiter en gros pour que na koma ko salela ngo vraiment lokola carrière. Donc na mimo na mingi na kati nzembo, mais le sens wana ya actrice lokola na cinéma et bimaka na kati ya ba clip nanga. Donc c'est dans ce sens là. Ceux qui n'a moni que na comme coincé quelque part, nous avons besoin de conseils, il y a des professionnels psycho. Permettez-moi alors, moi, je qui m'a cinéma, parce que quand ils attendent de parler de théâtre ou de cinéma, ils ont un aspect aussi. Je suis alors mongo aussi que ça n'a pas mais le cinéma où jouer mais ça va dans un peu battre ami. Non, c'est vrai parce que et c'est comme il a déjà tant que ça dans symbole Caleb a le maman alors tous on a besoin na nous pour la publicité il y a équipe na biso il y a Sinarc vous en dit qu'on a biso il faut apporter Pierre na yo
et puis toi on a besoin na yo maintenant na rôle moko boy oyo ezo senga que il faut musala nzambe moko à intervenir biso to lingi yo ezala yo po et puis ça penza sens ya réalité ya vrai voilà na kendaka na j'ai fait ça la bimisa est quand même talent nanga pe onazala nango ya actrice omoni elegaki très bien et salama est très bien ba image ça tilelo donc eza ba biloko ekoki kokoma ndengwana spontanément mais de façon régulière eza muto aosala vraiment cinéma lokola et carrière nae professionnelle bandeko nanga baosala ngo bien baosala ngo mieux so naza na besoin concernant mais ce que ezalaki parmi ba ambition nanga en tout cas je pouvais le faire tranquillement et puis na osala ngo bien mais comme na mona atindi na komi kabola la solution qui na uta koloba so que eza na offre moko eza parce que eza na ba temps o ezoya il faut na sala documentaire il y a vie il y a leur mbongo ba ko bandana na mwana ya mukie tout ça mais tango ekoma na kimukolo nanga je dois le faire cinéma ya ngwana film documentaire ya mama leur mbongo depuis bon mwana tozo zelango film ekoya donc le réalisateur on a besoin d'avoir raison en ce moment là je peux donc eza biloko ekoya ezoya de façon spontanée mais eza eloko te que eza vraiment ambition te que na ça mais comme batu ba découvrir ba moni yango na kati nanga soki eloko moko eye brusquement bongo esengi que fona salango na ozwa conseil na kozwa encadrement na ozwa coaching ya ba ene batu basali yango déjà bien pour que ezala malamu mais dans notre toyebi ke baninga na yo bosala na bango musala moko ya nzambe basala na bango bakota na bango pe cinéma ça dépend ya ambition ezali sumuté kota li feloté po basala ke ba film so ba jouaka na ba Félix Bazekwa miso ba jouaka na ba Dolce Dominguez eza nango li sumuté quand li sumuté kota biso li felo so muta sai ne li sumuté pourquoi faut avoir conscience ya eza chargé so sai li sumuté za conscience tranquille il arrive à tout fan de tali pe ba film ngandako oh tout à fait pourquoi tout à l'heure bas film ils ont la film sous pendo tali aux conseils ils ont la film sous tali film édification bon en tout cas nazara mingi entraîné na bana bon et bon plus ça va titre non kumanion so l'émission to non il y a la prochaine émission parce qu'on a ba théâtre ba série ya biso congolaise na ndako nanga ba amoureux ya théâtre ah ba komaka ba kotala mingi ba canal sat tout ça au monde bango faut bâtir ba chaîne na biso nationale parce que ba yebiki à théâtre bazana ba horaire ba théâtre wana bango siko yo moko tango siko fan na kolinga mingi siko omoni théâtre nan omoni siko te na linga ba théâtre nyonso na boyi okuna alinga kaka ya songolo alinga ya papa yo ine na biso ndenge na linga papa ezai ndenge pe na linga ba nani Deluxe Arlo ndenge na linga voilà journaliste ba chroniqueur en tout cas to linga théâtre c'est encore yo qui m'a mis polémique au baga bongo linga bango nyonso ce qui fait que elle ba artiste sur la moni kala ba dossier kala koko ya tera babele eza mususu to benga ka ce to numéro to beng parce que ba nanga tellement ba linga théâtre bazana ba disque ba somba ka ba disque ba nango zo monana ba somba ba disque ba théâtre ah on est kuna télévision na bango eza en cuisine ba tiaka kaka ba disque bazana nini na bango ya DVD lecteur OK écoute ba somba ba disque na bango bo banda ko sekati surtout vidéo papa donc ba banda ko seki sabino to seki après tant to kutana par la grâce de Dieu on s'encourage bango bazo encourager biso to so encourager bango et au moins na to betela bango na mama solo ya ba théâtre total donc ça fait du bien lelo ba comédien mingi na ba théâtre na ba série na ba exploiter ba nzembo na yo ozora tant qu'on a na télévision mais dans notre temps ba film ka wana na niveau ba YouTube ba tiaka ba nzembo na bino te osoki ba tie ba nzembo na bino ba omema ngambo d'abord partir liboso vous les encouragez ba tiaka ba nzembo ya mama leur mbongo et soki ba tie yango pour poursuivre bangote bureau na yo comité avocat na yo qu'est-ce qui se passe ça se passe comment na kopé cet exemple niti ya ndeko nanga na linga pe mingi lisusu Jean-Paul Mayata wana vraiment ndeko na ba théâtre belé ba exploiter pe banzemo na biso
batia banzembo mingi ezala tant mosusu mona babengi bino bayebisi bino que toza na besoin to exploiter nzembo songolo bango babengaka oui ezala bao babengaka te bon toza déjà na kati ya mboka moko oyo déjà système ndenge mambo esalamela permission mingi ezala vraiment te ce qui fait que okuta tant mosusu même ndeka na bamatanga babetaka banzembo il faut normalement to poursuivre bango il faut normalement sokoda elanda même na l'église l'église ba interpréter banzembo ser leur mbongo l'église normalement na ba fête partout ndenge babeta banzembo normalement il faut déjà dès le départ structure exatée ce qu'on peut nous faire souffrir ndeko na yo o niti na yebi que papa Esaïe na yebi nanu aba artiste makamni ba vivre aucun nous poursuivre ndeko na po banda ko sambaka tout ça parce que azwi nzembo na yo atie na atie fond ya théâtre na ye pour apesa yo nini pour apesa yo combien parce que tala nous comment et alors quoi to comment ko s'entraider en réalité to comment ko s'entraider parce que toyebi situation théâtre tiana yo nzembo mama alors mbongo ndengo lingi akolandela yo te ko poursuivre yo to comment ko s'entraider parce que si faut na landela et ça quand même justice hein na sens wana na olo bango te pour na ba artiste nyonso na olo bango façon na nga omona makam justement parlant il faut total nanu que bateau il faut moment to landela mingi et on mususu baza soutenu vous comprenez parce que netinga na zwa to kanga ba disque na biso un certain monsieur à na ville na Zandu à salaka ba conteneur na ba conteneur il y a ba disque na biso pirate atekeli azali tozwa ba disque to kenda to porta plainte biso to porta plainte na inspecteur o batinda ki pona nini aya bimisa biso même mbongo alobi que autant bo pesa poto kine ba enquête après ça pas changer numéro c'est pas ça normalement batwana nde kutunde ofo il faut to bunda nde na bango mais ceux qui to ko tika bango parce que to mona que OK nango ti wapi vous comprenez alors na kene na bana siko ko kene ko nyokola ndeko nanga o tozo sanaye tozo bunda naye même combat o tozo nyoka manaye oui bozo civil même sort ba réalité même sort au vide de loin au sobe au moyo be gauche au Pisto Batista au nani mama alors souffrance naye eza souffrance nanga souffrance parce que comme ngapé na ko zoapé théâtre naye un jour extrêmement ko na type na clip nanga na osenga eka odo bengisi pe bango na mona ba baninga na bino ba comédien ba musicien chrétien so ba bengisa non na anniversaire nanga moko to pesa dans le ba grand chose te peut-être transport kaka pour mama Kalunga aya ko sepelisa bato mama Kalunga ya na anniversaire na biso ya mariage na 10e anniversaire na biso mariage le to comme na 16e année mama Kalunga mutaya a sepelisa ba après ça ninga presta ki na libala yo zaki lisumu te yo za chrétien oh est-ce que ngana biso ke ba chrétien batala théâtre te non to tala théâtre ça biso bien ba biso ki mo santo leki même théâtre azomona ka bona bata masumu biso to tala na benga mama Kalunga na libala na ngai nga ser leur mbongo ezana makambo yo ba temps wana sala na santé ya mutu on en a besoin même dans ba festival to seka wana pourquoi et coïncidera que tozate me bana parfois bakendaka bande ko na biso bakenda parce que eza biloko bato ba ofutela mbongo ya ebele na ba pays étrangers yango izo faire vivre même ba artiste baza na place ba comédien baza na place ba artiste à cinéma baza na place na kati ya ba vie na biso parce que kaka le fait otala a sekisi oti et bakize le musuzu ata moi quelques minutes ya vie parce que tout le temps boza stressé musala boza stressé pirate boza stressé na makambo ebele mais parfois natala tande konanga na sekananga neti so totie disque Moscovitch oyo maman ya biso akeboy Christian akeboy banda bo donc tozo seka parce que toi na besoin nango et maman Kalunga azalaki wana pona ko
kosekisa bato non asalaki o bien bato basepelaki ande konanga on comprend donc tozana bango na même lutte même combat même problème vous comprenez mais maintenant qu'est-ce qui fait que na niveau ba YouTube bazana droité ya kotiaka banjembo na bino les mêmes films hein? Bon na niveau ya télévision en clair bon au permettre bango batia mais na niveau YouTube bazana droite ya kotia banjembo na bino donc là ils mettent des fonds sonores ou bien ba musique ba musicien moko ba yebana te. Oui parce que déjà na niveau YouTube et comme alikamba ba contrat ils ont ba contrat déjà ba artiste na zolo ba ka pona bisoté déjà presque ba artiste nyonso bazaka na contrat direct na YouTube té izaka na ba maison ou ba signer un contrat na ba artiste ou ils ont ça là que ba maison ana ba pesi musique na YouTube et ba zui monopole ya musala ce qui fait que bango nde mutu ba olandela mutu nyonso o akoya ko poster après yango mona vraiment que lokola contrôle ya musique siko komi na maboko ya YouTube ya batwana bango nyonso ba luka mbongo au comprendre yango mona même ponango bato belé bakoma atie moi titre moko boye ya lokuta tango mutu ya ko fongola eloko mususu nde ya na kati parce que à partir déjà quand il y a titre bazo poursuivre bato parce que nyonso so tambola autour ya mbongo na kati ya bato maman alors maison na yo pe ezana contrat au cas où les logos moko exploiter musique na yo na ba film na mo bati na YouTube. Je crois oui parce que seront poursuivis. Je crois oui naza vraiment na maîtrise ma qualité na yo ki on pas na yo donc na imaginer que le quoi muta moi mayele muke ndi na imaginer que cause la vraiment ndengwana. OK na suite qui réponse bima pa maman alors mbongo yemoko en tant que artiste musicienne yemoko loba parce que les Cambouana na niveau ya monde théâtral et cinématographique ça commence à poser problème. Le artiste est belé baza ko banga ka kocha bande monabino et mais le rôle leur mbongo yemoka lobby na si ba comédie mususu bato balandi bazolanda bazu éclaircissement alors maman leur mbongo na cadre ya actualité na yo ozobimisa nous avons appris na cadre banquette na biso ozobimisa pe un nouvel album qui s'intitule comment Ma robe de gloire. Ma robe de gloire. Vous voulez dire quoi? Ma robe de gloire. Et là-bas, dans un Kembo, papa, pasteur Isaïe, je pense que Eza titre moko nzambe apesi biso ya monene ya kitoko oyo vraiment biso moko déjà to bandi ko pamba manango oyo bandi ko ebele ba ko pamba manango par la grâce de Dieu. Bandi pamba mandengni. Bandi ko lata ba robe ya pembe. Robo tozolo bela eza kaka molato ya bo moto boete mais robo tozolo bela eza image ya oyo esengeli nzambe asala na ba via bato. Et mutu mususu azolanda biso ilamba na ya nkembo eza na nouvelle naissance parce que tango mutu aza na se ya joug ya ennemi na se ya misala ya mabe ya satana na se ya ba complication nyonso mongona memelaka via mutu aza na image esengeli te pour la vie nae. Mais quand Christ arrive dans la vie d'une personne, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc mutuya wana ya lokola ba longoli elamba ya boloko ndenge ba longolaki elamba ya boloko na bomoi ya Joseph. C'est-à-dire quoi? Ezana mutu mususu pona ye elamba ya nkembo eza ba humiliation ya bika batango molai étant chrétien mais abiki ba humiliation en tant que molai mais na kondima na parce que sans la foi personne azaka agréable na nzambe tango apes a tomboli kondima na pa ya nzambe nzamba za na makoki ya kolatisa elamba ya nkembo peut-être na domaine ya musala peut-être na domaine il y a libala, peut-être dans le domaine, il y a kelasi, peut-être dans le domaine est belé. Donc c'est comme ça que nous avons appelé ce album Oyo, Ma robe de gloire. Et dans la Katia Mukanda, il y a Genèse Mingi, d'Etoza basé, dans les solos, il y a Joseph. Joseph, Azaki, moi, n'amour bien aimé, na papa nae, asa il a qui est tunique, qui est multicolore. Bible les olo que ba propre frère nae, ba botola qui est lambawana, ba tiango na Katia Makila, ya Nyama. Pour pas qu'il nous brandir et lamba kaka tunique wana ya Joseph mais en réalité makila ezaki ya Joseph té tango baké ko brandir makila
papa amoni makila leli makila mais alela kinzo kezaki makila ya eza na bato ebele oyo ba vie na bango ezo subir ba témoignage oyo bato ba pesi contre bango bato moko balobi ezai tanga balobi bakoy koloba peut-être pe bandoki peut-être pe famille peut-être pe baninga peut-être ba jaloux peut-être donc bato ndenge na ndenge mais en réalité eza nango unique mais eza yote. Alors moi na mobali Joseph akokai pe ko regretter elamba nanga papa pesa kanga regret à vie akokai ko tika la pena souci wana yango na kati ya nzemo tozolo bana bandeko ko regretter te parce que o baboto les elamba papa mokili mutapesa ki ya mibale bake kola a era koti na ndako Potiphar azupe lamba mususu ezaki quand même ya moi honneur muke parce que Potiphar pe alinga ki apese lamba comme mona lokwa clair moko boye comme kota na vie na mais après moi c'est Potiphar alongoli lisusu elamba oyo akende kolata na ndako Potiphar mais lamba ngo alatisi ngo lisusu couleur mususu ya impudique ya adultère mona mobali ayaki alinga a violenga tout ça c'était toujours elamba. Ezaki kaka tenu na ye mais en réalité preuve à brandisaki ezaki nango kaka elamba mais réalité ozo bimisa na kati elamba wana ezaki nango lisu ya Joseph te mais simanango oyebi akende wapi na prison pe ba prisonnier balata pe bilamba ezana ndeko mo peut-être akolanda album wana na kati ya prison elamba oyo lati ya prison ezala spirituellement ezala physiquement. Pour un temps, ils ont servi de manteau. Pour un temps, ils ont servi pour nos kangamalili parce que na katiwana parfois vous en a tricoté. On a également me soucier à rechange. On l'a ta survêtement aux orapi. Mais kaga yango ne comme le quoi muninga na ya tout le temps et comme ko se contenter nango. Mais jour mon corps Nzamba se souvenaka na mwana mobali wana Joseph. Bayaka peka ne baba longola ka ikuna. Ba longola ka pe na ndaka Potiphar. Ba yepe suko longola eli susu oyo et comment ki lokola moi consolation pour nae. Mais cette fois-là, ezaki pour mutala tise suste mais pour Nzambe wa bomo alatisae et o Nzamba alatisaki alatisaki yango na mboka bapaya et sika mutakwa ko kanisa te que un prisonnier akobima direct na prison parce que nos fans na palais akoma et siko ya komaki et quand Dieu se décide ya ko latisa mutelamba mutalongola kae yango azate même ceux qui a famille ba botola ki biso mutotangisa au classe ba betelio makolo toko tala tout ça mais ceux qui se confient dans Nzambo mati kondima oyo kinzambo to sinzam même ya prison ana juba ko ya kolongola ngo kanisa neti ke ezaka continuité ya ba situation ngo ba mesana ko botola nga bilamba ngo metango Nzamba yaki ko latisa ye elamba ya nkembo ezaki lisolo ya sika nde bandaki donc Nzamba pesa biso ministère ya komema espoir na mitema donc album oyo ezoya na oyemba muke ka pe simplement na mitiki mopepe na yo etindika ngai maboko na yo na mokongo na ngai etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunike tata apesa bobotola ngai eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potiphar alongola ngai ezalaki ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya palais oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo yapimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi eza kitoko mingi mbongo eza motu ya kasi kondima na ngai eleki mbongo n'est-ce pas papa yambala oyo eza elamba ya nkembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya muke bozomona ezoanonse mvula ekonoka akabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama kino na mona ba barbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalenga te nazaya Nzambe. Voilà, maboko makasi pona ndeko Lor Mbongo mama Lor batu beli bazobetela oui merci na ndeko King Kaboya, merci na Grand Réal Belotin Kadi, merci na Rose Ngalula, merci na Prince Kaboya. Mama Lor Mbongo, c'est toujours continuer naïe, mais j'aurais souhaité avant
tous les canaphases, il y a une émission à Bisso, Tozoa, un extrait que nos amis de la régie vont nous balancer. Et puis, tout continuer au bêta masolo, il y a une robe de gloire. Tout l'andana et puis on va revenir. Suivant. Maman Lormbo, est-ce que vraiment on pense à côté mon mission au lingaka okoma la kati ya politique ne ba ninga msusu le ba postuler to moni ba frère Caleb lelo ne ba postuler ba musicien profane ba we ensemble le ba postuler est-ce que lelo yo pour ko penser ko kota na kati ya politique pour te lelo ma député obi ma ministre est-ce que ça appelle la kati ba penser na yo to limite yo ka et ya non par rapport à ba question bon neti pona maman lor que soka lendo postuler ou pas neti ngana o considérer ko conseiller que si possible yé ou mobile na yo va postuler ça ma bête. Mais aussi, c'est une conviction à Moutou. Parce que nous, c'est ça ma conviction. Parce que surtout que même dans la Bible, au moment où Joseph, la Bible est le à Moutou, Joseph, on a dans Genèse chapitre 41. Pharaon a montré que l'intelligence que dans Joseph, a eu intelligence n'a pas à Moutou. Il a préféré qu'il ait Joseph comme premier gouverneur. On a profité de toute la question et pas Maman Laure. Est-ce que Maman Laure, Yopé, au lieu de ça la politique, parce que l'œuvre est Moutou, ça va intéresser à Yokangu. Donc, idem aussi, que ceux qui ont continué dans le domaine de la politique, Babiloko va nous soulever pour bien le peuple ensemble. Ils vont attirer l'attention dans le monde. Et prévenir que ça va l'album non échoué. Voilà, merci à nos amis de la régie. Commentaires exatés. To yambi pour Nabino, Mama Lorbongo, Oyo Mokil Momba Yebi, Nayende Tozo Solola, depuis to Bandaki Nandenge, Tozo Kende, lentement, sérieusement, na souke émission Nabiso. Mama Lorbongo, Naza sérieusement pour Landi Nabiso. Bato. Et belé bah zako se poser la question na monde na bino artistique et ça na baninga de belé ba postuler na côté théâtre tout ça na ba Caleb ba Masum de Brendé ba Yandi Mosi ko to ba postuler ba za belé ba Dos Ndombasi na côté musique oyo bandi ko na bino mususu ba sala ka ba Wera Son ba Adolphe Dominguez ba postuler ba Letis illégal Mama Lombongo yebani Mbongo pe moi moke o mona kana yo eloko nini empêcher yo au postuler yo pokota na masolango maye le pose la kanango pourquoi postuler bon oui bisanga te ezali sum te on dirait Maman Laure mona ka masum yo li sumu trop papa ezai on a besoin ça li sumu on peut faire le image yo pesa biso soki batanga ba musée chrétien mususu azani ka musée chrétien mais azana image mokile pesai mais quand on voit on parle de Maman Laure Mbongo sainteté partout même ba kiti na ba télévision ba télécommande non c'est ça sans péché en tout cas eza pona nga eza bien ndena uteko lobano liboso wa eza question ya ambition ya mutu eza question ya vision ya mutu. Moi je crois que l'artiste au basi baké déjà va postuler pour que nous loba pona biso nyonso mais pona nga maman ba lobi zanenge yimo ko linga loba te ba loba bien parce que komi ko le komi o le ba lobelela yo moko kota kaka ni lobelela kaka yango moni bo moko ezoko ko vanda te na kati na bis parce pona ba langage c'est-à-dire mutu na mutu o linga asa eloko ka pona yemoko non. Moi, je crois que ce qui a fandi place, a fandi koto, complémentarité, yaya, ils ont comme tous on ne peut pas faire la même chose. Bison stoko ça les locaux mo. Musique chrétienne bozana binoté. Ata soki na musique chrétienne to date mais ba musicien baké. Wana ya moki. Baké, il y a moki. Na ba théâtre. Soki nza. Na ba journaliste. Baza ba artiste, je pense que na bolingo bazala nango. Baroloba pona biso nyonso mais pona Maman Laure en tout cas bandeko ele kanga na mutute ko sala politique donc ezala vraiment vision na ngate ezala pe ambition na ngate na ebité ke na kimukolo boyende et ko leka sinon ate bongani na kimukolo ata na mwa ndambo ya université na 50 ans 60 ans kutu bato ba banda politique en tout cas kutu na ba 50 ans 60 ans na olinga na saela nzambe suma kasi koleka. Donc, c'est-à-dire que nous allons tenter. Parce que la minute où nous avons réfléchi, nous avons solidifié l'équipe d'évangélisation. Parce que tu commences à l'évangélisation, tu as l'évangélisation, il y a masse.
Nanzela na balabala, il faut envahir même ba bus, ba taxi bus. Vous comprenez, Papa Esaïe? Donc, Moussala est comme de plus en plus makasi. En plus, dans la mano Didio, on n'a pas que la musique à faire. Tozana branche ya main de compassion. Oh, ezotonga centre de santé na maternité. Toza le sous na branche, il y a intercession pour le monde. Oh, que net bozana ba nuit de prière, bo faut bo encadrer ba tout, bo encadrer ba jeune mususu o bazoya. Bo pesa bango conseil, bo tali sa bango ndenge ni ya kotambola na Nzambe, tout ça, ba nuit de prière. Bozana baton ya ba évangélisation. En plus, tozana département mobimba oyo ya ba couple, ba filleul na biso. Non seulement ba filleul mais ba filleul mususu oyo to adopter ba ye. Donc musala e comme de plus en plus munene. En plus nazana ndaku oyo il faut na m'occuper nango bana nanga. Ni non ça ba devoir, ni non ça, ni non occuper mo bal nanga. Donc makambo osala ya osala Nzambe eza tellement ébélé que il faut seulement monter na monter à la place na ye. Et sengo nanga ndo monanga Papa Esaïe. Et quand je donne la chanson, na mitema ya ba congolais na ya ba étranger na ya mokili mobimba. Quand je donne la chanson ngai nzembo, dozo monanga a nzembo, je peux parler de Jésus na olembate, na oyoka bien na lobana nka pona Yesu. Donc je crois que nga parlement nanga Isa penza awa. Ndeka to solo la boy bat ba ozali édifier na ndaku, to solo makambo robe de gloire, oracle tout ça. Nga parlement na nga yango me bandeko baza na parlement et ape musala na bango ba yebi yango bien nga na yebi makambo basala kuna te. Na yebi yango bien te. Je le maîtrise pendant que n'était capo maman leur azana notoriété, nga notoriété na ngeza pona na te ya mambo Yesu bato ebele ba kota lola. Mais bandeko pe kuna bazo sala pe ope, nzamba pesi bango comme vocation, ezo sala mape très bien parce que ba yebi yango nga na sala pe o nga na yebi. Voilà, maman alors monga le billet pour na politique donc azana ngo même dans ma quantité, yega la musique mais ceux ba politiciens ba organiser ba événement, ba bengisi ya ko yemba. Moi parola mi ba parole ya ko yana. La mutu no mtausa musala na parce que tant qu'on a besoin de musiciens, vous comprenez? Donc, voilà. Naba journaliste et le réalisateur Belotin Kadié pas postulé en 2023. Alors maman alors mais mon cause papa Christian en 2023 a tapé na Talibaya que ça la fait bien. Le commission moi ça qui n'était mobile à Talibaya. Alors maman alors bongo album Robe de gloire isobima ba clip nango est déjà en train d'être est vraiment préparé. Tozo bongisa, toza na kati ya préparation ya musala. Tozo a déjà de tokomi na phase ya suka penza ya finition enregistrement. Tokomi na moment ba correction kaka. Donc déjà séance ya lobby eza kaka ba correction et puis ba ajout mususu pour tous les kana étape ya mixage et puis mastering et au salamana poto et donc il y a un cas qui zongi donc et la vraiment té et va dire qu'on a besoin poto au salakuna na du coup junior Kadiana Michel Lorenz donc elle c'est un problème il y a makasi étape makasi tout suite au likiango et déjà qu'attend aussi sur ana ba clip ezo banda déjà na mois de novembre à tozo banda tournage vous travaillez na ba réalisateur vous travaillez na ba différentes maisons ba différents réalisateurs. Je pense qu'au moment opportun donc oui sabino que parce que ça album il y a 12 chansons tel à Kosalaboye et telle autre personne à Kosalaboye donc oui sabino parce que dans la Katia théâtre et cinéma et vous allez vraiment bien même ba making of wana vous allez en ça la bien ba making of wana pour mon ndenge ni ne salama kande ni zama ils appellent kande ba ndeko basala théâtre ils allez bon couper tout ça action ils allez kande ngwana sorti nango ça en tout cas si Dieu le veut mars 2019 toza déjà dans ma robe de gloire banzembo eza kuna non mon année na ko expliquer mais en tout cas to linga bandeko bazelango na attitude ya prière vraiment na attitude à prière je crois que to annoncer très bientôt un concert il y a ba festivité na décembre awa tozo annoncer bino très bientôt concert moko ya pendant ba festivité et pendant concert wana to meka un peu ko tia bino ba soupe déjà na munoko tout ça msusu na playback msusu na moi a cappella msusu na moi bobeti mukepo bande ko bazwa déjà idée ya oyo ko sala bongo ma robe de gloire alors bon ba dernier mot na yo par rapport à émission
dernier mot ezaka que na sepeli komona lisusu papa ezali na matumboli na ye na mutungisi na ye na tigite na zagaga na matumboli na ye na mutungisi na ye to mesana na biso nga na supportaka na ngai makambo na ye parce que aza ndeko na nga donc nayebi ke bosepeli na émission bo continuer ko soutenir biso na ba prière na topamboli bino et prière na biso ezali que bo soutenir nayebi ke nzamba kosala na ba manière ebele mais a utiliser kaka batu comme yo kimbela oyo ko hésiter te benga biso loba nga na lingi na participer nga na lingi na contribuer nga na kofuta 2 clips nga na kofuta clip moko nga na kosala boy et kozala vraiment malamu pona ko faciliter biso tâche pour que musala oyo ekende toujours liboso nzamba pambola bino. Merci maman Lombongo ozala qui invité na biso. C'était spécial théâtre et cinéma où Isaïtang avait réussi pour vous la sœur Lombongo. Merci na Réal Belotti Kadi, merci na Kaboya King Kaboya Prince Kaboya Rose Ngalula, merci na Liboto Momba ya mama Laure Obayamba Kibiso na papa Christian Topeso Bambo Tessikos. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.